Obini on toki on dirait que okima kimbangu. Alors on est en musique. Et puis musique moko bazako utiliser langage moko vraiment insupportable yo papa na bana soko fandi okoka kutuna soni otike liba na télévision au déplacer pour nini ma kambia mabe et comme na musique. Bonjour, bonsoir. Ernest Bozui Libakou, opportunité au l'émission la Bino Bolingara Mingi. Surtout, vous préférez la section 6, vous allez la présenter avec votre humble servante au nom de Sheila Yoka. Balobi, en tout cas, merci parce que vous pouvez avoir autorisation, Tarnabanda Kunabino, sans autorisation. Et puis, vous comprenez que non, tout ça vraiment, Nakati Anzela, ici, quand l'autre autant bu sa micro, par rapport, en tout cas, comprenez que c'est comme ça se passe parce que tout ça en plein balabala, donc c'est comme ça. Totam aussi les lots micro na biso poto yo ka ba vu ya bandeko na biso ndenge nini musique na biso lelo ezokendele. Quant à moi dans l'égoïste était européen ça va tenir ce balinga Sheila Yoka et puis précisément mon boss balobi Shuna Mingi ministre aspect car ande na lobara soki batikeli biso na états-unis babetaka to na achar na bango et puis biso doka trop fier na Shuna Mingi ministre aspect balobi et aspect wana mais ya rolo bezate rien à dire on a commenté et puis balobi papi yo puis merci beaucoup à papi yo puis balobi système bango et comme que ça moi jar et puis donc en tout cas merci balobi et l'équipe merci à la raté papio puis merci beaucoup parce que tout le monde a qui et en tout cas je mets et puis balobi la patronne à Sylvie maman c'est et le balobi bouche boussiri balobi en tout cas ou mela na ngwende balobi wana penda ba ya Sheila en tout cas les lots totam si micro na biso poto yo ka ba vu et puis cause ya musique congolaise balobi musique congolaise le ça c'est musique éducative té. Donc ça musique auto to cause la fierté na on lelo parce que soit musique congolaise photo donc comment un peu na ba stress ça ba musique na biso pourquoi parce que comment genre ya musique oro kana ba parenté genre musique auto fa na pe na ba bokiloté genre musique o eza ba installité pour na même bana biso ya lelo donc genre musique ozo me biso pour mona que non bato se sentir très à l'aise mais so ba tchonga na telo tali genre ya clip o ki malobobi mais non musique ozo me biso plutôt yebité ce qui exemple parce que on balanda banani en tout cas to tambisi micro na biso lelo toza na nekara balobi bandal c'est Paris et siko wapi mo commune ya artiste musicien belé baleka baveka donc place oyo ba yebi moi musique par rapport ya bato mineno babimisi na komi. Donc, tout le monde a vu à jeune parce que jeunesse les lots les ont influencés. Et ça jeunesse les lots les ont influencés par rapport à la musique en haut parce que ça bisonne les ont aimé en haut. Donc ceux qui salité comme trop en tout cas et au moment par rapport il y a ni car on est tout autant mon amoni ba jeune na coin ya tinel parce que baby bandal ne c'est pas ça ils allons ba venir puis na ba tinel donc na coin tinel mon autant boli les lots na côté ba jeune frère nanga et puis na moni venant que non ce sont des jeunes oyo balingi pe mambo musique et puis ba yebi pe mambo ba lobi bandal c'est Paris et puis toi si on arrête à Paris tu rappelles ba jeune à Paris ndenge ba expliquer biso par rapport il y a installité ya musique congolaise musique mo ya Sony comme pena ya Sony autant on a artiste musicien au ba on ça la Sony ya musique oyo otali clip lobi so papa ka bandi partout on a hôtel donc ba genre musique mo ya Sony et puis na rozala vraiment égoïste était ya comme déjà vers bandi konanga na kuti bango et c'est aka biso za boulot c'est pas ça raboé et bébé de la presse et denga po koto photo sauter et car ndenge c'est pas ça raboé na poussa une pembeni ya ba jeune nga parce que balobi bandal c'est Paris comprenez que bandal les arana ba coin batinel donc toujours les gato kuti banoko na coin tinel et puis tellement ba jeune swag balobi bangonde ba musique et wenge lelo soki zaka wenge uta na bandal donc tellement ba na lito ya musique wana to lingi to yo kana nu bango lelo ba biso par rapport ya mentalité ya musique congolaise mbote papa na ngai. Ouais, bonjour. Boni. Ouais, tranquille. Et tant que jeune ya bandal et musique congolaise ya lelo ba installité comme oyemba manakati et ça ba jeune ba le rôle ya yom to bazo yemba donc est-ce que ça musique éducative et ça musique autoro continuer ka royoka ou pas? Bon, normalement no rôle ba isa propreté koyoka ba musique wana na ba famille ensemble donc bazo salir musique congolaise quoi. Est-ce que vous avez des bisous de net nani au pendo vendre oui que net c'est tel ngana na preuve que ayemba banze momoko étape par à côté. Ouais, ndeti Koffi Olomide. Numéro 1 vraiment yiwana. Vraiment. Ouais.
biso tolingaka boye donc biso tolingaka boye faut kotangaka toyebaka bato bazobebisa pena musique on a bainsalité. Notre frère ça n'engage que lui alobi que c'est Koffi Olomide premièrement aza exemple à suivre était selon frère nanga eza vie nanga te eza ndeko nanga mutu azoloba donc alobi pona ye c'est Koffi Olomide mutu abebisi makambo nyonso donc exemple wana aza mutu akolanda te d'après frère nanga. Moi conseil na ba jeune ba continuer musical lelo. Ouais, conseil non pesa bango ming faut bater ya rendre population pour puisque bango nde bazana pona ko éduquer masse donc et non pona ko bebisa éducation ya jeunesse ozo ya lobby quoi. En tout cas, comme conseil en conseil nanga en tout cas, merci beaucoup mon frère Tomoni Yomorote. Namoni un jeune swag liboso nanga et balobi mambangonde bandinde onanga boni. Ouais, calme mais Tobe Talisolo, il y a une salité à musique congolaise. Et tant que jeunesse en lelo mingi balobi za ba jeune de baoye mbango. Et selon eux tant que jeune nous trouvons onde. Bon, pour nanga nous trouvons normalité premièrement. Donc il faut ranger quand même la parole. T'as qu'artiste, la parole est belle. Donc pour éduquer masse, donc il faut solo la parole moko oyo. Donc ceux qui m'ont qui ont sentir à l'aise, donc c'est ça. Ouais. Selon Yonet Nani en tout cas du début à la fin, et ça bêtise net artiste. Bon, l'artiste est belé, donc chant vraiment est belé. Bon, on a éduqué donc trop. Les grands frères n'ont pas sur le bon parole. Ouais. Ils ont Koffi Olomide de mutu musique. Donc il est vraiment en tête sur ma camp. Ouais. Balobi Mamundeza Olomide donc il est vraiment en tête à bêtise la musique congolaise et en tout cas merci beaucoup na invité bandekonanga bazali yaroba ki sezali par rapport ya musique na bisoka. Ouais, bah c'est aux angate. To sengara na artiste ne so meka mbeko améliorer ba texte. Parfois ba komango bien mais moko na suka makambo fol kwa Côte Samuel lo moko boneti mikolo. Banani ba pecho ba to beta sur ba parole efu ngoyo ka on na ba pa mon ba parler o vandi bo so ka o gibo ngo ma partout on a tu obligé de déplacer faut ta buson ba valeur africaine wana ba mi mpe ko garda rango wana toujours condamner un peu ba artiste ne so ndeka ba ndeko so ba solo ba entre autres ba Koffi Olomide bazana kati et puis aza e morote c'est presque ba ngotu to yebi na biso mondialisation ti na ba states ba wapi ezara na ngoma bêtise et ça la moi genre mais banini mais bango ba luka ba garder ba valeur na biso nous on est des africains surtout ba congolais to zara na mo ba genre na biso wana benandelo bena mais lo mo su na bossa ne zake ba artiste na biso parfois ba censurer la ndela ba kataka banini mais na minute to na ba chaîne câble na ba kini awa nous avons la chaîne, nous avons la trace, tout ça. Bah, on tient un clip, mais pas moi, des filles avec des strings, tout ça, autant on n'a pas les papa. Bien que on a des artistes, mais pour la chaîne, on a des on regarde, donc c'est un peu ça. Comme conseil au copier ça artiste. Bon, conseil, on peut on a un texte plus éduqué masse. Vous en comprenez, c'est la chose la plus importante dans la musique, oui, toujours bien, c'est vraiment moi message mon boy. C'est que ba la ramo ba ba cotiser en tant que la TV va tourner bon partout na yo ba ngolo banini. Comment le gars même ba no explication mon boy où tu existait même pas. Or le ben est tout simplement bêtise. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça ce qui nous regarde au bas. Et on en est merci beaucoup. Toki a vu à bande on a bisonné balobi que musique congolaise et lelo boye mbana bino bien ba texte non pesa bien et loko zo pesa mo pasi mingi ezaka na suka ne bo mo bebisa et puis ezana ba clip biso toza na biso na bino tout ça bateau théâtre ce qui l'autre bandi les quand tout on appelle l'autre on a l'équipe na chebe ma belle libanda to éduquer master pour nos enfants et puis pour nos parents et puis ba responsables et ça la rappelle bientôt on vendre bolanda clip mon boy c'est un jeune moko donc alors ça la peu musique congolaise à défendre musique na biso libanda mboka mais ce qui a ça la biso quand même ba clip à ça là on a ba niveau moko s'attendre que biso pe na nenga Congo to landa on a ba vie na pali biso pe na nenga Congo to tana on pe na ba famille donc a beti ba clip moko boy on dirait donc
un moment na tunio c'est quoi ça donc toi na bana mo ba lo balelo pe français ndenge mambo ko mo kendele donc ayebi loko ne loko na kombo nango mo na ko bando tunio c'est quoi aux angi explication peut c'est que o c'est ni za clip à musique c'est donc tu vois donc et ça vraiment fierté ya musique congolaise ya moto baki lelo moi na kuto zo emba bêtise mais donc non au pekisi est-ce que yo moto ozo pekisanga pourquoi il faut en avoir explication correcte aux mon faut tout nos pekisanga pourquoi ma béni dans la culture on comprend mais aux corriger moi la tala boye donc on va limiter pourquoi il y a certaines choses dans mon âge moi expliquer moi na exact. En tout cas, musique n'a pas le loto méga moi au bon qui s'amuke et ça te surtout yemi na biso pe bandeliti suka to yemi na biso malamu ça te to teka te ceux qui bêtise ça yango mtisa rapper vente album te en tout cas bébé de la presse to continuer car ndenge to so baluka donc to luka lisusu bande ko na biso ba meka mpe ko expliquer biso musique yango ya biso alelo yemi ma biso wapi on retourne. Vraiment maman journaliste na pesiona nous tout d'abord merci. Nzambe apa molona mutuna oyo tuninga vraiment soki otuni problème ya musique soki tosali comparaison ya musique ya kala ya première génération ya ba wendo koloso ba boane to kamati deuxième génération ba tabule ti ba zaiko vraiment musique wana ezaki musique okoki koyoka na papa na mama na ndako boyoki. Et puis ezaki musique moko ezaki na mateya na kati mateya ngo même ya bolingo même ezali ya problème moko quelconque okoyoka nini mais musique ya lelo moyen o yoka yango ezali te parce que makambo ya mabe ba jeune ya lelo bazoka mata musique au lieu balanda musique ya ba kolo rumba African jazz ezaki kobeta nini tout ça qui kobina papa na ba maman mais on ya lelo okobina ndenge nini obini otoki on dirait que okimaki mbangu alors on les a musique te et puis musique moko baza ko utiliser ba langage moko vraiment insupportable yo papa na bana soko fandi okoka kutuna soni otike liba na télévision au déplacer pour nini makambi ya mabe et comme na musique vraiment papa na ti conseil européen ça peut bano bazo sala musique ya lelo ya bongo bon conseil ezali kaka vraiment balanda musique ya ba papa wendo ba tabulei même ma génération est menée na kanisi est menée azaka photocopie na ba musicien mususu balobaka nini biso toza na collège ya ba tabulei parce que zaki musique moko sentimental soki muto même ata soki bazoko beta ngo na radio même nga soki na zalaka ba quartier mobimba ba ebaka soki ba beti kaka musique ya ba wendo ba bien botumoli papa akolongwa wana te parce que ezaki musique moko ezaki na ba parole moko vraiment ya amour soko monique nini misi azo yemba amour azako pesa conseil uzomona ba Janon Bombenga ba tabule nini tout ça nini ba titre pe uzomona ka ba titre ezaki ba titre moko ya nini na pesa liteya uzomona lokola ya papa Janon Bombenga nakoki koyemba moi parti muke po yeba ke papa moi extrait parce que bino ne bozala ba extrait lokola na pesa liteya ya Janon Bombenga ezaki soki nga na siliki lelo ezali senatina pamba te mabe oyo mobali oyo asalaka ngai eleki mingi vous voyez que ezali mateya mwasi azali ko se plaindre na mabe oyo mobali asalaka ye vous voyez que ezali conseil mais on y a les lots ils sont sonnés oh et vunda nini oh non de oh non pourquoi merci beaucoup musique était on les a musique soki bolingi balingi osa eloko nini mais conseil kaka na kopesa ba nini parce que au monique musique ya batabulei même na kiba ba kibin ba yakawa à l'époque ya Mobutu ba yembaka lingala wa musique ya kale ba kibe tina lelo même ata soko ke na kiba ba beta ka musique ya nini mais musique ya biso et soka kaka wa kana Kinshasa soki na Brazza nini tout ça
ekendaka musika te. Mais tala musique ya Wendo nano kolosoi aye ko sala succès na 4e génération ya ba jeune. Wendo akufika la mingi te. Mais ba jeune tout bazo copier nini. Bazo copier Wendo. Parce que ba copier ka eloko oyo omoni ke esepelisa kabatu. Mais ba jeune ya lelo référence na bango ekozala nini na ba oyo ba ko remplacer la bango. Merci beaucoup papa pour Ndimiko répondre à la micro na biso balobi exemple nini oyo jeunesse alelo bokotika na ba obazo na musique congolaise parce que ça sous musique ya fierté ceux qui tozotala tozana ba tozala na ba parents ensemble donc au monde la musique moko c'est mieux que beta na ngoyo se déplacer tika mso papa là non papa s'est déplacé et ça sous musique ya lokomoté puis na ba clip donc musique na bino comme kotika musique donc comme ko tatina ba télévision o tovana na salon tozolanda biso so bo mekampe ko bongisa car ninge papa ba o nyonso kala ba yemba na bango bêtise est-ce que ba te kakate est-ce que l'album on est ça la succès te les loka ka poteka il faut bêtise donc to ebite to tambisa na micro li surtout yo kaka ba via bato pe ba yo ka musique et suka na banda kuna binote et comme la biso nyonso place nyonso to zalaka na ba famille puis na ba commune tout et puis li banda mboka tellement que comme en tout cas to meka suko yo ka bato to ka ngo biso na bango ba partager na nous likambo sija lelo ya insalta musique congolaise. En tout cas musique na biso lelo et même biso wapi musique congolaise lelo tche biso place nini parce que balobi musique ezala na éducation est-ce que lelo musique ezo porter car éducation ce qui bomoni lelo am sous que to telemi boye to zi micro na biso to tche na nzela cause que to yoka nanu ba vu ya bandeko ba ebisi biso est-ce que musique ezo kende wapi musique ezo mema biso place nini. Donc tu vois balobi musique en moi est-ce que bossa lango pona ba mineur to bossa la musique pona ba major bossa pona ba responsable ou soit bossa la musique pour soukara bino na ba oya bino ba ceinture to benga ba bureau en tout cas toujours continuer la moni ba en tout cas balobi micro ba la dire c'est pas ça kaboué chérie nanga la moni oya est-ce que ko répondre nga s'il te plaît. Tonaya Variosoko Edenga, bonjour ma chérie. Bonjour. Étant qu'une jolie demoiselle, bisona bino batuto ka musique ya lelo. Oyoka ngonde ni niveau ya ba bêtise zoyemba ma niveau ya ba insalité. Bolinga na bino pe bongo comment? Bon, selon ngai na moni ma musique ya kalande ezala bien, hein. Pour musique ya sika ba komo tanga ba bêtise na makambo suba mike ba yebite ba komo yebozo mona. Musique ya kalande ezala bien ti ba kofi azo bomba sute, akomo lo ba nyonso donc ba fali nyonso tout ba komika bongo. Ba nyonso tout ba baby net nzembo nini ya fali oyo ovando ki ba salité pendeza mwa mingi. Net nourrissant. Nourrissant que na komona na vidéo nango ozomona pena na makamba zo sala neti nzembo ya kofi o misika so pe nyata kansi le banzembo ana nyonso donc na c'est pas na coup de soutien. En tout cas babi banzembo ngo nyonso eza nango sou bien te batangi kombo ya Fally Ipupa balobi Fally Ipupa balobi Michael Jackson la musique congolaise et puis oh parce que ça la fierté na biso balobi même bêtise il y a cette fois-ci ya yope balobi en tout cas bandi koleka et tel père tel fils ou comment balobi kaka ndenge mopao ouais ba jeudi soir nyonso nzembo mo bwe ne baby ne bandela jeudi soir o mo ko mona ka mabe na ba clip nango clip la jeudi soir pe non c'est pas non te et pourtant azoyemba na bien maloba zoloba na kati mo ndambo na image nango eza bien vraiment comme conseil ko pesa bango conseil na ko pesa bango ko yemba banzembo eza na mabete mais faut yeba banzembo nino zo yemba banzembo na malobo zo bana kata banzembo ba mikepe bakota banzembo la miso pe parents mo bazota la TV auta la TV na bana mikie sko makamba bongo eza bien te faut changer musique. Bon, liboso bande ko yemba bien mais mikolo vraiment ba baby si makasi. Merci beaucoup Yaya. Balobi bon mais campé ko bongsa. Là ça n'engage que bateau bazo répondre à biso na micro, bateau ne bazo se plaindre parce que rien à voir que biso to ko tellement te poto tanga ba kombo ba artiste musicien. Mais za bateau wapi bango ba yoka ka musique baza libre ya kotanga bateau yo bazo sala soni ya musique congolaise. Donc balobi Kofi Olomide babi Fally Ipupa wana selon bateau yo ba pesi ba vu na bango là ça que eux parce que eza bango ne balobi donc biso toza wana te poto banda kotanga bango no biso toza ka poto tambwisa micro to ye o kaka ba souci ya peuple congolais bazozo ba musique wana en tout cas to continuer kaka l'élément na biso.
Merci beaucoup. Balobi, tozo continuer. To poussani ti liboso ya mesa ya maman nanga. Na poussani pembe na pesa biso na idée par rapport ya musique na biso ango alelo tozo lobela. Ya soni we komi ko kisa biso tant que maman. Est-ce que era avant na razo ka musique wana na bana na papa ezo sa ndenge nini? Ezara kitoko te fallait ba changer musique na bango parce que musique est belle et bêta. De ce bozana baneza soni balobela conseil te kaka ba bêtise ce bozana bato e kitoko te alors faut ba changer bata la musique ba ko lexa na ba ko lexa te mais balobi musique ngo ya bêtise banda kala ya solo mama nanga po bino bozala kitango est-ce que ça lelo bon ya kaleza neti lelo te lelo babaki sango kutudo koleka ya kaleza ki bon te ya kaleza ki sozo ka musique ozo kana conseil na nzembo e côté ya mutu peut changer mutu que ya lelo nde tozo ke la ngoza kitoti album na yo ete kama faut bêtise yembama botuni la biso nanu donc bino pende to tuni mutuna est-ce que pour album na yo ete kama pour ça la kaka succès est-ce que faut ba bêtise dans l'album donc en tout cas na ebi que na reçoit réponse avec Shunami ministre et aspect balobi aspect des alawana donc aspect des aïe donc ça beaucoup vraiment aspect c'est lui aspect donc merci beaucoup de continuer car toyoka ba vie abande on a biso lelo il y a genre il y a musique au place ngé même biso beto yebate donc to continuer na toyoka liso ba vie abande on a biso mususu merci beaucoup balobi to continuer car par rapport il y a si jo ya pas lelo oh balobi que non musique congolaise c'est comme ko kufa comme na suka yango wana comme banze mongo comme na ba insalité musique yango tellement car ande balobi que toyoka kango biso morote toyoka boyoka kango pe bino morote tozoyoka ngona ba parents ba responsable ba mingi ba maman nde bazoka pasi ya eloko ezobeta ma mikolo maman nanga mbote mwana nga mwasi. Merci maman mutuna nanga eza boye par rapport ya musique congolaise lelo niveau ya ba bêtise zo maman na banzembo balobi soki nzembo wa bêtise ezate mutokoteka te est-ce que c'est vrai? Bon pour na biso ezo sala passe vraiment esengo ezate eza mawa to komi ko kende wapi kotala musique na biso liboso ezalaki bongo te mais lelo ekomi kobeta makaka fu batia bêtise c'est que bango nde bazo sepela soki bêtise ezali nde basombi banzembo wana bango nde bazo sepela nango mais na kotala boye eza malamu te eza esengo te eza pene esengo te mpo okoki kovanda boye na bana na kati ya libota ezolekana nani akokima nani akotikala donc eza mawa mingi. Comme conseil au groupe Sabango que bah continuer musique en haut que bah mais camper costaud. Bon comme conseil bah mais kana ko bungi sa place wana eza malamu soki mokete bah mais ka ko bungi sa boete. Merci beaucoup boyo ki souci à ba maman nde ba maman bo wapi souci lati mingi balobi ba maman ba ebité to soki na musique to soki ende wapi. Merci mingi, merci beaucoup en tout cas to komi na suka émission na biso ya lelo et o wapi to tambwisa ki micro na biso vanda ki lelo esika mokote micro na bus meki micro na biso meki vraiment ko bouger muke na commune ya Bandalungu balobi place wapi musique et vanda balobi place musique et bandela balobi place wenge bimela ba bangonde ba ba musique yango to banda ki nono ko tambwisa micro na biso lelo na commune ya Bandal pour na sujet oyo ya insalter musique congolaise en tout cas to lobela ka ba sujet ya boye to vanda kaka te to réfléchir eza na bato o ba se plaindre na musique ya lelo donc biso toza bato to ki komela yango biso mongo toza bato to ko mema sango na ndako tie na valise te toza bato to yaka to yoki to bimi nango libanda to meka ko partager ngo na bato en tout cas boki ba vie ya bato nde ba lobeli par rapport ya musique congolaise ya lelo ba pesi exemple musique ya kala ezala ka boyete musique ya kala to bana yoka makambo sera ba vient ba papa na biso ba koko na biso ngana robenga koko parce que ba koko na biso ba wendo bato ba pesi exemple boyoki ba musique ya kala ndenge salaki mais balobi musique ya lelo musique yango ekomi kaka po teka il faut bêtise ezala clip na yo po etalama il faut mbeto ezala il faut babalakisa bato string ezala donc po clip no po etalama donc toyebi te genre ya musique wana biso na bino nde toza ba éducateur ya masse soki tobandi kolongondere bato moko boye tobosana na biso ba norme ya musique donc lelo tokomi kokopier oyo mingi eza lokola libanda ya mingi ba musique étrangère comme tokoloba que non bozo copier ba musique ya ba américain ba genre ba clip
clip ya ba mère ke bo memela rabiso alors qu'on est des bantous toza vraiment ba vrai bantou bandeko ya ba bakanza donc toza pena ba bantou ya solo to mekampe ko bongisa biso na bino pe toza ba responsable un jour pe to rovana na banda kwango toza la pena bana lo wa bino toza la pe lona ba famille oyo que no soki to vandi lobi balakisa mwana yo tala papa na bino ndenga salaka eza fierté na bino kaka to bozo sala ngo na Bostar. Est-ce que ce côté de studio du début à la fin minzemo pene cause la pena que non artoyo ki ango en tout cas na ko pesa mingi na raisonner notre frère notre chanteur Bogis Bompé ma je te salue ezana mutu moti le atindelinga kaka nzembo azana poto matinga nzembo Bogis Bompema aisinga bina bana ko s'attendre na nzembo yo que na yoka bêtise mais banda nzembo e banda ti esila e convaincanga libanga bwakanga te na yebi ete mais nzembo kaka na oka message est-ce que le lobby no peut beaucoup ça la pareilité na ba animateur l'autre fois en tout cas na rozo ba animateur na plateau to vana na bango plateau moko to mekana ko partager na ba cri cette fois-ci to beta non lisolo ba cri sikoy et to yoki ya bandeko na biso ya ba parents ndenge ba répondre ya bandeko na biso pe ba ninga na biso nde ba lobeli sur ba installité ya musique congolaise mais on est ça ba chanteur tozo ya siko na ba animateur to ka ba animation na bino to yoka na na ebité tout ka luji pe obora pe ka boye toroya lisusu toyebi ndenge nini torosala po tozala na biso na bino na plateau moko tozala na ba animateur ata 5 animateurs ba groupe différentes toyoka nanu ba cripe ya lelo soki bozo bongisa to bozo bebisa en tout cas quant à moi merci beaucoup na ba amoureux na ba amoureuse nyonso ya ministre aspect TV balobi oyo wapeka mamaka na shun na mingi ministre ya aspect balobi place aspect là la soko ki kombo aspect yende muta créer kango balobi c'est lui HR du Congo donc balobi to monaka HR na nenga state na loba na bino que non HR ya Congo ezala shun na mingi ministre aspect balobi Papillo, puis en tout cas merci beaucoup, merci mon vieux balobi donc je manque le mot à dire parce que au marqué donc balobi ce qui m'a marqué et tu as secret en tout cas merci beaucoup na Papillo puis merci beaucoup na la patronne na Sylvie maman CC merci beaucoup à Kadi Kadima merci beaucoup à Christian Onienze mon vieux merci beaucoup balobi boza moi mingi soto telemi lelo ti lobby. Merci mingi na famille nanga mobimba et puis merci na batunyo so balinga rachela yoka et puis avec notre bébé de la presse balobi na sima ya caméra muto asimara machine muto alambarango muto balusarango balobi oya filmera filma yeso azala moko to tira ba welela mais so to biga que c'est le bébé de la presse tozo continuer car tozali et balobi place au batu balinga na nde place musale le kaka da babi photos à la une na boulot et puis frère Willy balobi frère Willy notre monteur balobi notre frère Willy je te salue et puis na batunyo so balinga biso batunyo so ba amoureux et amoureuse il y a section 6 et puis balobi et mikolo to lata siko identité sikashuta mingi to robeta ngora na systématique balobi identité échangée et c'est là yoka umelini na mambo yote pas shuna mingi umeli na yete mais shuna mingi changer nga identité avant. Et en tout cas, changer l'identité avant parce que c'est là où il y a des bouées, l'objet pour changer l'identité. Et en tout cas, tu as l'identité, tu as changé. Je suis la prochaine. Quant à moi, on se retrouve jusqu'à la suite au prochain numéro. Ciao.